Michel Mayabou. Reconnaissance exacte dans le monde du théâtre. Oh, Zambé Nangaï. Exacte. Wa banani. Bolunga opesa batu ba pasi makasi bolunga ka esika nyonso batange za bacha mnoka. Wa banani. Uka mako bozwa tansola na ete. Mais bozwi ka ta lokuta. Ya koloba biloba loba. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Merci beaucoup na confiance et fidélité bopesa na Congo Gold TV. Merci beaucoup na kosabonaka ko laikaka ko kommentaka ya moko le boss Michel Mayabou. Merci l'opportunité na yo boss mon papa na ko vantsanga na ngwende ya Congo Gold TV puis boss abonné massivement. Merci beaucoup na kosabonaka na bino. Na bi ke lelo vraiment na zalinga moko te je suis avec l'une de mes consoeurs autozolinga to partager na un peu makambo ezoleka ayebi penza mélodie bien. Mélodie, par rapport aux mélodies et Bembekoya, oui, mais on a encore des procédures à suivre. Papa Zouma l'autre fois, on a des procédures à suivre pour les mélodies. Mais tu vas témoignage vraiment la mélodie. Ce que tu as la page, il y a mélodie, il y a page, il y a tristesse, la mort et artiste comédienne à Koufi, oh l'homme Kambozo bima, famille bazo regretter, mais biso tozo bimisaka makam. Na mu pandi la biso ba comédien, na mu pandi la biso ba chroniqueuse. Je suis là, les deux personnes à la fois. Merci beaucoup à celui qui est derrière la caméra. Merci Bambote Beye, na moi Mukongo et Nzoto Mikele Kete à Mukuse. Merci et puis merci beaucoup na ma copine chérie à moi Rachel Ado na griffe ya famille autrement dit l'antigresse. Merci à Tania Baos et puis bon séjour au pays na maman Blondine Bassele, la patronne à moi sur à quoi il ça chômage Bambote Beye na yo. Je dis un grand merci à tout le monde au balina respirer sur moi na Instagram. Na yo pe mutolinga ngate moi je t'aime. Tu as compris? Na linga ko parce que osa être humain. Merci beaucoup et puis les gens comment nazanga je suis avec l'une de mes consoeurs nabi comment naie écologie sabatu do saka musala soka lobi mabe bo supporter tu wa bo supporter déjà mis le bel bien avant ce que nazalo ba moko na yo derrière la caméra mais si fongo la derrière caméra ba mono eza diamant mona muluba ya mbinga ya mwindu kalanga. Bonjour. Bonjour, Boni. Bien, Boni, santé, Boni. Ça bien, l'Angola Nzambe, Nzamba zo bati là vraiment. Mes condoléances, Bobungisi mon collègue. Vraiment, merci pareillement. Merci. Et ça a passé. Et ça a vraiment passé. Kobungisa artiste na biso munene, le quoi mélodie, ba diamant poi. Tango muninga bungi, on laisse la passe ndenga diamant na zoyoka. Mais c'est le contraire. Polémique na polémique. Biloba loba nde biloba loba. Eh, Baptiste nango akela bino. Nango sala bino. Musisa mabakata bino ngopwani. Eh, bobo sala ke bino pe bokufa. Nzoto eza mabele ze loko pamba. So nzamba lobi ka ndenga na osaka émission bo. Kandi na fandi bo piu piu ndo sapelo kona ko malade de cocaine na be so na ke. Pour la seconde nzoto c'est le pamba. Hein? To banga na muto abomanga nzoto na molimo. Ça la bien. To kana mawa biso moko nanu. Tant muninga kufila ta pasi wana, hein? Ya ndeko na kufesa lo pasi, ah muninga kata na compétition. Il faut être zala zala. Eh. Te ta wana roza zala pas biso zala te. Ta critique kaka. Moza makasi. Muninga kufi bobino wana mbangu lokwa boke kabola mawa bozwi image mbala mo bosi bobwaki akope mikolo nzamba sunga ba chroniquer na ba chroniqueuse na ba téléphone live azaka non ça live en direct non ça en direct na matanga muninga yaya boa kaka boa virgule boa pa kaka makasi boa virgule boa banani bolunga opesa batu ba pasi makasi bolunga ka esika nyonso batange za bacha mnoka bo banani bo kama wako
moko boye boka pe mawa boki pe pasi botali bobi muninga na biso tozali na zate toyoka ta mwa mawata ya muke to ça peut semblant et ça la bien nga koza likambu na mutu muninga na ngabo akufi na za problème na yepe na sali semblant na olinga ko to leka na ba caméra te po msusu na ko leka pe na za mutu na bungi na loba te na okokake na vandi na ngai pona nini biso tozaka ona pona ebela bato bo la mélodie bo yebi mélodie ebela bato bo leka bo sa be mission bo yebi mélodie bo vanda na mélodie bo lia na ye acha bino na ba film sala bo zo ta onsola na ye te mais bo zo ka ta lokuta ya ko loba biloba loba et puis bo ama kasi ya osa bato ba test banda bo ndo sa bato ba test na monde théâtre bo ama kasi ya osa sa bato ba test osa de amu do test bo koma ba médecin ba gynécologue ba pédiatre bino au sali mutu examen déjà so les résultats aussi so bomba saka eba o c'est la comme go chaka bu obi résultat na yango mais bobi m'appelle ba résultat tant boloba ma bi m'appelle résultat la ça lo banga na saka test na pas na test na sala yango maman papa biso peut trop kufa tous en respect ba mort et là on a remarqué dans le monde de théâtre respect ba mort penza les a raté. On dirait que nous sommes tous koufi, bozara penda tant, et on pas que les bébés bouzoba. Tous en respect. Non, et ça va bien. Pour moi, diamant, dès la tambour na moki. Non, là, nous sommes tous koufi. Nous tous nango, mélodie koufi na beto. Putain, nous sommes tous koufi na wapi. Yanga ezala wapi. Ezala un accident. Ou soit ezala c'est net ngana banza mais so nga bomanga. Na pesa ba tu passe na la kana na moki dangal souti. Pour nous faire toucher ça au lobaté, balobata qui est mususu qui ça que nous simba qui ici a le quoi soit voilà. Ah, ça fait très mal pour nous tout besoin ça va direct pour na liwa ya Diana et puis to ya mélodie pour yezo ça la passe tant on libota bazole la besoin ça va direct. Vraiment Diamant na yambi lelo tant que comédienne et puis na yambi tant que chroniqueuse parce que ce que tous autres là lelo ba bêtises et belezo le can internet et ba bêtises beleza kaka biso ba pandisango biso ba théâtre pour na nini bisika biso mibale ba théâtre na ba média tozali to lukaka to za ba produit remarquable tina liwa to nga ko se faire voir complexe oui. Quand Luka komi moni c'est ça complexe. Voilà complexe. Pas mutu so aye place mo ningi neti nga diama. Na ko yana ngape matanga la camoufler la nga vandi. Na nga ba tuba changaka. Ubena ko senga bozo nga émission na sa na lobate yo bengi ngati. Na ngo lobate eza deuxième émission na sali pona mangamba ya mélodie. Ba te so ba obenga nga na oboya. Na loba na yo ki ba propos ya bato ebele. Ya ndenga mabesi koyo. Na koki ko supporter ngote. Ya ona obina ya kaka. Na loba. Ya. Pour nini? Pour nini? Yango na otuna tozanga motema bo pour nini? Musisa mo bakata biso ngo. Kaka biso nde to yaka na ba problème, biso ka nde utoloba. Soko eza côté chronique te, eza côté théâtre. Te kito côté to changer peu ko. Diamant au vanda mwanda muna mélodie, au parcours na mélodie. Qui était mélodie? Parce que bon ça be mission ba luka ko yeba te mélodie za kinani. Qui était mélodie? Bon, ngai nazwa ma chance muke ya ko vanda na mélodie parce que nazalaka okutana ni na groupe moko Pléiade ya président na biso Masebe lolo Masebe na opeso mbote et ce que ozali nazwa chance okutana na mélodie et puis nazwa chance pardon ya ko jouer na film oya changa Guerre à Bilamba. Guerre à Bilamba nazaki le qui a José de Londres Nazaki au grand frère Nabiso Eliboso Zalaki vient na Mondoueri paix à son âme. Notre joueur qui n'a eu ce mec n'a Zaki et Bakata Yazaki moi si ya vient na Mondoueri. Vraiment na pendant moi si wana azamutu to lo baka te po akufi to lo malamu na ye. Azaki na malamu ne bele nga na mona puis azaki na mabe na ye. Te me mélodie de pas akufi na moi mutolo ba malamu te to mona kaka azaboye azungisi boye mais yo du moins ozoloba. Ya. Ngai na joie na zai na kata Pléiade na joie film oyo mélodie peut-être ayaka na on a Pléiade moko mais ba film mususu pas te belé ba olo bana ka ba propos na banque amande ko kata ba na ba film ba bible c'est normal ya so pe ba cho na place wana ko sa te ke ba film nyoso bando sala ka chaka ba bilongi moko o luko balancer
otia pe koto bilongi mususu koto pe bilongi mususu po ça nini etala mais mélodie c'est le contrat bato mususu balobi totali pe kala internet poza mopandisa ngotala ka internet mususu balobi mélodie surtout so aina ki okaka surtout so ana mono ka bonde ko kanga mabino mibale na Gilles bavoka so amoni ka Gilles bavoka bi tchelanga stela maman ko kia akati yo bon wana nga na yebite nga na loba likambo na yebi pona ya na internet te pona loba mabalo kutana lobi angoti aya na ba film be na Pléiade mais nga tourna ka film moko na ndima on la kumisa nzambe quand même bati na joie na zaka na bata malamu na kabola na ye po biso tozalaki na Pléiade so bosali mwa nzonzing so bosisi en tout cas présent na biso tozalaki tellement muteba malamu na Baptiste na ye so bosisi boliki ka bar mo bovandi kolia na komina fête bandi er nyonso olingo okende na soit pendata ya kovanda ne boya vandi na kiti nga mpe vandi tozosolola basérie wana na ba orgazi donc tozalaka na bango na Pléiade ovanda namona eka asilika mokolo moko aza mutu asilika mokolo na baguerre moko bazalaka na wana orgazi parce que il paraît yenda mema orgazi na monde ya théâtre bazali na makambo na bango moko ya kati biso toyokaka bato bato kosaka na ngati moi maisala pa makelele pe bitumbe bima azaka na leki ne moko pe banda sa azali pe nzonzinga Sophie na mona ke pe sute po balimo la circulation na leki ne wana donc nde na mona mbala liboso mélodie au silika na mona ba mélodie silika nga penda lokwa na kokate sika makelele ezaka na telema mbala mona zui moto na zongi na ngai bo ba série na pe na zai na ndako na ngai libala na bina zonga nga poso bakainga mobile na nga otuna nga ebandaki ndenge nini okoma awa donc na zonga ta na tuni ba singa basuki na la police donc po na nga na mona nga pena nga la police toza bandeko ata tolobani tokokende suka tina la police te mabe vraiment nde na mona kanda ya mélodie donc à part ça na tika na mona te tokuta na place moko boye na yebana na batu moko moko azara mobile na ye to ya pe na flat on a to kuta na biso nyonso en tout cas to passa penza ba moment malamu to seka to vendre na flat aussi ça ye mutu kuta mema biso na terrasse mélodie to ya na terrasse to vanda to lia to mela donc peut-être c'est un peu ça bongo na bato bazolo ba mélodie c'est une fille de caractère mélodie azaki soki abengisi yo koyana mutu te ko silika kasi biso ka kongo tu boka za mélodie ba producteur nyonso pe basala biso so abengi yo koyana mutu te so yana mutu na osimba touche retourner te parce que tant on basala un casting batu sunde bayaka alors so yana mutu ba vide mo boy peut-être mutu mo aya quitté azana na kata casting ne ba ko glisser le et ça na normal yo nga na esa ka batu ko condamner mutu mo la ka likambo na po ko sala ngo et ça na normal na simando condamner mutu na simando condamner mutu yo vraiment vana ke na mélodie na mokili boye atiki bala ko mélodie nga yebeka na mona moko mona moko nga yebeka na mona moko pona tika omoni na mona te na ka komona ye ba série mo na capella limo pe na circulation amona na lisute na komona na capella na zemi kinya zaki liboso na nga simanga na beleli abaluki atali mama boni nga bibi nga outi wapi komande boye koma vienga dios aseki abe moete nga bi na sepeli boloko abota kata à l'époque nga bi aloko azuième gloire à Dieu nga pe na ke sabato mélodie de mona ke suta kenda nga bi na mona ki na zemi to na mona eka wana nande na mona na zemi wana nandenge pe alimo pe la circulation na tikala pe mona liso o tikala su komona ete ozo beta seken kamba circulation na me bato musu ba ko telemela ngo Mike la Duchesse pas lobi ke to la mélodie na honneur te parce que ça bunga déjà na circulation abunga na circulation elinko lobanini abunga awe pa na biso na kin poso azalaka peut-être alingaka pe abanda omona la loko azalaka na eta kenda osala mokili akendani na point noir yango na olobaki abunga na circulation mais babito le pe na honneur te honneur mingi te pona nini po limo na circulation ye Mike yango alobi balele na honneur te Mike yango aza nani Mike aza président ya groupe na ye a président de la République qui aza président ya groupe na ye Mike oloba trop oyebi oloba trop makasi na internet c'est pas bien film ya liboso oyo osala moto asalisa oyo eza mélodie mélodie nde asalisa oyo film wana aire moko tozonga na kati na biso reconnaissance eza te na monde ya théâtre o nzambe na ngai eza te ye yanga alesa bato ebeye balia na ndako na ngai bakoma lelo bakoma obenga bango bala patrona na vanisa bango na babara na mesa bango masanga lelo babosana reconnaissance na monde ya théâtre eza te nga mpe mokolo akufa babambelanga mpe maladi bato mpe bakoloba na esomaka basolo bato mpe baloba surtout biso bato oloba mingi bobako bakediama azala na problème ya motu
ndo boni bomi ye memi na liwa na iso mamba solo na monde théâtre to lingani te talaka muta bibiso na film ndo so sala po na epo so ba marché mo tele mi bossa ele live o ba ke bolele na oner to yone ba le na oner yo anani Michael lo côté ya omoni ya moso tento lo ba te ka po batu batala biso to luka bes te to tala pe sima otali pe sima te eloko na sali eza malamu te pona tika alors so to tala sima te ozaka oyeka oza pressé ko loba po amona ka yo loba ya oye loko te oka mutu loko batu nyonso yo komo finga batu na divagation mingi ya yo okomo yo fingi batu bona divagation na sima oyebo limbisanga oboni boyeko za mukolo ti ba famille na ye pe bazu décision balobi batu théâtre te bo suka batu théâtre to yaka pasaki mutu théâtre to yaka so ba obeta biso ça un problème de to ndi ma risque nyo soko ye la biso po to le la ka muninga na biso to le le avec honneur to na problème de dans on senga na famille ya ba mélodie maman bande ko nyoso bozana en tout cas pardon ngala sengi bolimbi sipona baninga na biso nyoso batiste ba ba bilobela so mutu akufeza na ka bongo est-ce que yobi ke Diana makila pe ba bimise ka kusana sida mokili yango liboma le monde est méchant batu bakomo bambela batu maladi kana divagation boazo ya bamboli o maladi ya munene pe ba ota grandeur ya maladi bo side bo mana ngo lisuto yebite ba kisa side monana soko ndimi ka o milano kisi ba vitamine na bango na ka olandeli na yo kaka traitement no bien ngana yeba to sida musu ba minene ko lekanga otali e bonato zo soki aza do septembre kuto ezate moko mona e traitement za ofele ana médecins sans frontières ana kabinda qui sont gens ofele ba pesi mbini ki ofele ba ki sino nyoso garde malade ofana no pe ko biloko na rolia nyoso ofele ya totika ko pesa batu ba identité ya mabesa malamu te comment est-ce que ba famille ba ko biko bae neti nga ko ko meka na famille nanga justice babi yo kuna mpandi na yo ba maître avocat bazali ba juge président bazali ba soda pe bazali neti loko na mama nanga amukamate colonel full nazala ba major ba général baza ba yaya mama na ngai ba uti ko nommer ba onka la nomination et salami yao donc naza bona ovimba ti mona soso muto aza simaki donc kanga mebele mukolo boko meka ngana kufi na bonga ebembela ngo bosakanela ngo te na limite po boya kuta muro esopani na kata ko la tata muro esopani oza muta maboke naza muta maboke yaya naza muta maboke bien sûr mais to ta pe famille balanda biso na matanga balanda na matanga ba mona famille na ngai famille nyoso za ya ola ba di potate même so ba luba to lobaka famille nyoso za ya pa ko la buso bate na la famille nzela te na la famille bana ndako pe famille na biso basambelaka yo sa buzo baba otika ba biso ate ba sa comédie na bango mais so ba moni comme le capé buzo bango pe lo mataka bango so mati bango na mutu ale baby ka pe mbala moko po bango pe ba makila moto. Merci beaucoup, j'espère que vous lundi vraiment na boké bikalanga makambo lobby à propos ya matanga ya Diana et puis comment vous allez se comporter. Matanga ya nani ya Mélodie. Et puis Diana maman taninga zongi pour bana Diana na Mélodie ba bomi bango na maladie moko. Zwa niveau. Tala niveau. Bozani te mama beba to théâtre. Bango boko baza maladie. Maladie boza ngo ebele et puis maladie ngo balatela ngo silim. Bazui likolo nango la coste batie bazui casquette maladie batie likolo mais babombami likolo nango bazui vesto batie babombami nango asala bino test bombe na maladie bobongo maka bino so bokoma comme mais la secret likolo naza ba prière makasi eto yebi bino obandi kisi yo kati to yebi te obandi kisi donc nde bazana so babandi na secret babandi kisi ba yebi so babi combination nini te mais la kisi mais la secret na mai. Comment mais la secret vous soit après 2 à 3 ans pour yo mutu on a ça ba prière ba mo internet sur les causes finga on a ça prière ba mo lo koto ba guerre na bato ba mo lo koto problématique o sambela nani vous tu parole sur vous. Merci beaucoup vraiment tous ceux qui dans na kochité molo mo na kochité si je na kota lango po na ko solo lango pena na ye parce que c'est l'une de ses sœurs bazala na est trop miss likamuni miss lo yeli biso sur internet miss lo to sali lo to singa pardon récemment ya obandi suna fait miss Lola senga pardon on a miss Lola senga ki bon azaka mutu fa senga pardon na ninga benda ko lobela on te parce que et ça nga passe 4 ans bilambe tika mutakala ti lelo na zaka a déshabiller ngai miss Lolo ngai na yo ka sina ebité bon nga bena makambo yena fifete na ninga na comprendre on a comprendre ngote na mona ba voice moi tindelenga 4 voice
Diama yoka fois sur la bato finga. Na finga pendant te na sala qui émission moko na sali moi à propos moko na tie moi exemple na PC Fuvette mais na comprendre te bato pour en internet et ça option de lobeli mambo. Ba okata. So so makati bazu batindeli mutu. Abise babi yoka etala batangi kombo no basali boy. Ole ya kota nanu. Ala émission mobimba. Ndenge banda kité. Lokwa toza bata maboma ebele baza na monde ya chronique oyo. Ayoki ka bango tanga yoka na mvutuma muninga ninga pesele lisolo. Baza bato bela futaka baninga. Piu bana moko. Aye. Ajustement bana moko. Aya sali live a fingi ou bien sali voice. Ngana yoki voice ande ko nga Fuvette. Natali ngaki ofinga muninga makasi bonga na finga makasi. Muta konja mafinga zate. Utatika mafinga na defo zate. Muto ole kabika na tika mafinga na defo zate. Bonga na finga ba duso ba finga la confina ba. Azo confinement ya makasi. Akoka suko tango ata finga batu bilobela te. Azo confinement makasi po na relaxa ke muta konja mafinga azate. Yo sali na ni voice na yo. Otindeli muninga de voice ya menace ya ofinga. Kana tira voice na bako kangisoti. Mais ça voice telle que une émission lobi aza camarade de Miss Lolo te et puis lobi Miss Lolo ba pesa ba koko ye mo anina na botela koko. Aye mo anina bo mo na Miss Lolo pesa Miss Lolo koko ana age ni. Ndenge na kamwa mutu so aleka lobi ke coquette aza mukolo po aza na koko. Mwana coquette abota na 15 ans. Siko coquette nga koma mukolo po mwana pesa koko. Eza ka bongo. Neti biso to kata na biso agité angunda siko nde foto bando sa be mission na ba bras cassés. Oza bena mission pesa bena liboko bo bazo bien. Po manguele za na gauche. Na gauche, na gauche. Biso de tozo na droite. Biso ba na gauche. Série D. Biso ba ta série 7. Depuis banda bokanga ba na 79. Na 79 te. Na né à 77. Na la carte électeur na la mukolo makasi. Chroniquer c'est le bossa petit âge. Ah mais oui, nga comment âge na Facebook. Ba to tu na pourquoi bimisa âge na na mukolo. Na na ba leke be na simana ba docteur na ba maître avocat. Naza ba te bele ba ingénieur na simana nga ebele. Ako biso pe ba so baluka baleki na mso mibali baleki nga na ita ba mbinga mibali. So na otamba ne mona kwa mibali na nga. Momo neti nga leki na nga ninga sima 81. Voilà ninga sima mais so talia mobali leki nga mulai. Tala costaud, maître Kajo, saka so bimika la l'impérial là, maître moi sana tala vimbabo Kajo. Wa leki na nga lamba ngai. On comprend. Age na nga penza. Po maman na nga zaki né à 62. Aboti nga à 16 ans. Na né à 77. Na katangunda te. Na joueuse, so joueuse te. Que na katangunda na ba jouer ba jouer ba kata. Ba kata po ba zo na compétition. So comme déjà mukolo ba ta ke AGC ke, moi ba zo sur ça faut 10 ans. Na tinga za 77 bon ba 87. Merci beaucoup, je salue la présence de DK. Espace autoza vraiment tanga de la musique mami bambote belé na yo na kopesa biso espace kitoko boy pour tout ça la émission ya calme mais kitoko espace ça la question ngo camoufler na yo ngo bouziner na yo ya likona ngone bakamliko nango likona ngo bata manje oyo bata mo sel maramno bini olie kitoko pona mona kinda beta ba sauce moko wana na bi kende na so émission na olia na omela ya solo pota ka espace oyo pesa ba to kimia ngala okete na pe fona lia la mela ya to mela ça espace na biso monde ko to fulango espace kitoko boy bata mamu to éviter batu so poto ba za remona aya kina ba trouve-moi un espace batu ko mona te oyo kaka na ningi espace mo batu ko mona ngato ayi bo ate wa kotika mutu kana afandi poser akoma na banda tongo ti butu de kaka azolia na zo me ane poser mupepa kitoko zo beta a respirer kitoko. Merci beaucoup les amis de la part ya DDK la biso bisika pitozali awa bazo ya babiso na bolingo nyonso fo biso peto la kisa ke to lingi epe mingi soki zali na conseil ko pesa bandeko no wana mibale parce que Miss Lolo a to zadela na ba problème na bato nani fait mayamba pa to ko za ba problème na manike na saratola soki ko za la mo conseil ko pesa bandeko no wana conseil na pesa na bandina na fifete pardon hein na opesa conseil na fini na ngayo te po yo finga bato makasi yo mondo lo bai na voice wana na opesa ka conseil ya total ra liboso hein to robalaka to robotaka bana biso ba roya ba émission etikala mais émission etikala mo comme so moi no pa ko zapesa pa kuta na émission même sous place mon atala mama tali mama ndo zo misabilo mo na mnoko na a comprendre ta mama so za problème mutu ou bien zelo nini eza malamu te to me kana ozonga sima to za ba mama
biso nde tobota Yesu Yesu abotama na libungu na biso e moto pezaka pe na maloba na biso avoloba neti nga atika na ngai nga na mona ke mwana nga ko 18 ans akoti université ya Neo nzamba lola vraiment azosunga nayebi ka bata pe nga nzamba apesi nga chance abana basi ntango nga mona yozonga nsima na tena naza na defi na nga ntango nga mama bango na obela liboma na internet mwana nga otala bino azokomporte mama biso na bokilo atali mama bino nde yeyo abaye ngamba na moko afinga nga abamama bino afinga nga abafinga nga la petele namu et ça bien tout ça ba maman à tout petit moi na 2 ans 3 ans ozaka maman parce que so boto que déjà maternité ozaka maman en tout cas to luka kimia na bolingo nzambe muto ya te akota biso eloko mo asongi songi ko kabola biso en tout cas photo ça to obengala ba songi songi pembeni na biso po mabete yaka Miss Lolo na yebi oyokaka yoka ngai Miss Lolo yokona ngai yokaka ngai Miss Lolo yokaka ngai pa na ngai yoka Miss Lolo ko mikolo na yebi saka mona ka tika ta moto okanga eti atika na yebi saka na lobi lukana lukimia Miss Lolo yokaka ayokaka pesa conseil dibo de moi yoka ah mama koko amukolo makasi poza na bakoko yo akoko na bango yo mto bota ba mama na bango oyo za na koko ya na problème te yo kande tika makelele toza ba mama yo so ozwi déjà bakoko nzamba pesi yo chance oza na likolo no apete ozwi déjà bakoko Liliana azawana amwana masi Davido azawana yaya to luka kimia to contrôler maloba toza na famille monene toza na batu batalaka biso yaya oza no age ebele oko bala pe mobali mo ko sepela na mais toi tel ka mo moi ça ko c'est fort te ya ko changer ata aloba maloba mususu te to landa mbongo te eza futilité to landa respect na biso personnalité bagarda kango basomba on mbongo te so to kaitika eloko wana tena si to tchana na et ça bien to bongo na pena na neo ya pona ngani na sabo na éviter na osala effort penza na za mutu ki ata mutu aleki aselinga live afinginga na bimisi eloko ambwa libomele ya te voilà liboma peso so to kokana de OK za bato maboma mususu baza na monde ya ba chroniqueur ba ba papier na bango sikota bazo mona elanga bato bele ba oganga seke ba maboma Podi elanga ne bimisa ba symptôme maboma sikota moni mutu nyosa azoganga mafinga ezanga mutu na makolo ali boma ay examen mongol en esprit poso vandi botel pe muninga ba lobi ko tala pe obi na boma na moto nga bomela bato suba moto on va fingo yebi benake vina yoko yana na internet bo obeti masasi mamo bomi akimi pe internet ba yope pardon ba ndasuka ka wala bona lalo ba mabemela na bona ka kantini nga sona ala ngate la bundaka te to suka la biso ka na justice mais na sepeli na conseil opesi Miss Lolo yokaka Miss Lolo yokaka muta yokaka franchement muta yokaka kotiatia ka yo na ba minoko kwa bato Miss Lolo yoka tala bato ebele yo la ba bosola te yoka Vivek Mayamba kofinga ya na solution te yaya kitoko pardon auto raté ba beta mpesa makasi ba beta mpesa makasi akutana na bato bazwa na nzela ba beta ye bakate bilamba tie manzaka oko suki na parquet mondo to sesa monda mabe ba pese ko yeba mabe biloko mabe eli obano benga bazanga o lelo so bano bazate ata bato yo ba mebayamba biso na émission na ba oleka tata mukolo mo botu na te Diana na sama belenda za combien de personnes bagenda ota bana yaya ko sunga bana so to tika ba on a pas te pona ba c'est ça vraiment fait to yoka na to za ekolo moko to za tata moko mama moko na fingi na ngayo te oza ndeko na nga mwasi na ninga ko mingi entourage non des amabe entourage des amabe to ça la effort ya okola atoza mwana muketa ngoso bote bimisi makila oyebi na ne bachaka pusa mwana opusie c'est toi mukolo za déjà mama zaka na mukiete mama zaka na mukolo te aza pe na munene te loza déjà mama parce que omema pe mwana oza pe na mwana opesa pe éducation totala éducation mingi ya bana biso mo muta fingi otali pe ba yebanga pe na ofinga ti boake on boakisha. Merci beaucoup, c'était là vraiment Sabino Kalanga de moi-même dedans, vraiment ma soeur chérie Léo Zakina na plateau avec toute plaisir. Il y a passer la bidon vraiment ma camunio surtout au Zakina ya Koloba. J'espère Boyo qui a passé ma conseil. A fini mutute.
soki boza posa na ye akoya lisusu soki bomoni ki bamba lodi esenga ya lisusu awa na plateau na biso ya Congo Gold TV akoya soki pe bosengi so ya na plateau soman officiel akoya donc boy ba ko supporter makambo lodi nous sommes arrivés vraiment à la fin ce que un mot de la fin na yo ko pesa na bato na ba mot capable c'est loko suka na loba ndeko na biso pe mususu auta ko kufa tania vraiment tania zola toza na bolingo to kabola matanga ça la bien to ça ka te le kwa to yebi mutu mo to kenda mo panzi mo te eza pe na batuta na zola joana bango famille na mama zo déclarer que bo ki otala te bon na mélodie te pas belé bo la na mélodie na boyebi ete bo joa pe na aider mais bo joana tania OK ne pe muninga ko kabola matanga eza wapi ça la na yebi nesika matanga eza te na yebi sika matanga eza te mais bandeko na nga onyoso ba olanda ngai esika nyonso bozwami bosala effort ya okende kabola mawa na famille wana vraiment na présenter ba condoléances na nga na famille ya Tania Zola ba condoléances na vraiment comme la famille ya Mélodie ba diamant poi en tout cas nzamba bondisa tema wana je suis choc ya makasi vraiment bolingo régné na monde à théâtre tole la baninga na biso na kimia pene sengo tant dozolela avec modération to ba ke biso pe to kufa to tika futilité to luka besité na matanga baninga to ko luka otenga na ye penza na sa boloko ngala kana ka mutu wana awala matanga to obunda to tika besi na matanga to ya kolela muninga na kati ya motema na biso kana to na première journée to kende kolela to mema ye penza na motema na biso to lela ye penza tina suka ti to kende sika to rochaye to pe mise parce que parcours eza mulai ndeko na biso kolala na ba morgue belé il paraît que ça planif na bango so a uti point noir awel sous na brazzaville la li sous na morgue a côté sous morgue ah oui nzamba ya bamoni mona yo so ka longo esusu to combien sous na cinquantenaire a elle soit la li na morgue tito ça programme to za la bateau to za ba mikoto ngate ba simila so ba nzete poto yoka c'est ça donc mutu na mutu ndenge aza wana azo éducation azo pa na bango en tout cas jour on a sa bonne éducation o ba parents na biso ba pesa biso tole la muninga tota ke muninga o ya vivra o me doit vivra hein a vivra ata so ala ta tele ndio kitana ka vika to mo pe muninga no so lulié na bele mokonzi donc tota to pesa merci na mabele ebe pikola e pikola rabilo kama longe koti ba on a kata se bon yo so élevé picolo double patika amukie zaenda omoni nzambe numéro na ngeza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816 yo muto lukaka libaku ya kofinga diama finga na yo ngai nasozela yo nasepelaka na mafinga na bino esalanga mwa bien ngama nzoto esanga mama bunzi e bakisaka penele omona kati ya motema nange pesanga makasi ya koloba lobino bozalaka na nsima mpo ofimbisanga opesanga makasi na loba loba esalaka bien nazopesa mpenza mbote na kadisa mbalaka dara mobala pembe mon général na Paris mbote vraiment mingi ekoma na Nanette Mia ma grande sœur chérie Nanette Mia mama na Gaël mbote mpenza na Ange Milambo Bibiche la joie na Paris nani Clarisse Lukombo bamama ya fe pako nzambe malamu nyonso il y a Londres partout dans le monde entier au moins na minu fait pas compte za malamu na lela bino mingi ba kwa ntombolo nyonso na tombola maboko likolo kuna za na respect ya bino ba kwa ntombolo nyonso be na kazadi au moins na bino webi kama kila moto na banga raté moko na ndenga mukiete so lukinga okutana ko lukanga te okutana nga poso na koti na nzela na eza mabe benika pinga chic dame gazoza en Afrique du Sud, Bobo Trésor, Mami Balingi Chimwamba, femme à longue jambe. En tout cas, vraiment, Zamba bon de santé, manayo vraiment. Bendo son, vraiment, papa n'a fini. Bendel Openza, papa n'a fini. Mbote nayo, Joséphine Mafoua là. Moi, c'est un mouin de poupée noire. Dans la messami, Kobengo poupée noire pour Akito Romakasi. Moi, c'est un mouin de vraiment. Batunyo so bolinganga. Nalela bino fo, ba bolinganga te. Ngadi amana lova bino. Pona sepela na mafinga na bino tabo linganga te ngana olinga bino ngadi amana lela bino makasi pena sexa bino to kumbala kana hypocrisie wana et ça la biso bien na suki wana. Merci beaucoup Nabi Kibozala qui est belé, c'était là Diana diamant plutôt diamant diamant kalanga vraiment moi moluba moi la moluba ya mwindu ya mbinga ya taille donc c'est elle qui est avec moi ici sur ce plateau de Congo Gold TV. Nabi Kibozala qui est belé pour na kolanda biso il vient là Adrich à motomètre beba Adrich à motomètre ya balé ke belé ya o ya raso ya che kimia
Kimi ekoti bien nanga ambassadeur Raymond Singa libulu ezanga suka tande na ozinga na libulu wana na okota ambassadeur Raymond Singa libulu ezanga suka babi to soutenir wenge muzika 4x4 biso to kota tata mobichi na tutu kaludi donga na kote na bino na ovimba kaka lobi kandeza mukolango ekoinda le 30 juin on vraiment le 30 juin déjà clamité to signalé bino to kozala wana en direct vraiment to kozala wana pour repérer bino bilili biso ko sala bino kaka pour cela je dis un grand merci à toi Rachel Ado na griffe ya famille l'antigresse merci à Chic Mampuya merci à Tania Baos et puis bon séjour na maman Blandine Basele na batutu balinga stela soma na Esaga Sandrine Bebonga Bambo Tebele espace DDK Bambo Tebele na bino puis merci à Motoze qui na sima caméra na ko bongisa bilili na biso et puis merci beaucoup à mon boss Michel Mbayabo depuis plus 44 Bambo Tebele na yo et puis abonner tout ya Congo Gold TV bo s'abonner au pédana s'abonner abonner tout ya son officiel OP à s'abonner parce que ngai na bino to biso na bino to sa musala moko moi je vous donne à manger bino bo pesinga appétit donc merci beaucoup na ko pesa ba appétit tout au bozo pesa entre moi et vous on se retrouve à la prochaine numéro et sur une autre numéro bye. Michel Mbayabo.